Alors, 2023, année électorale en République démocratique du Congo, quel est le message de son Excellence Kofi Olomide à l'endroit des citoyens de la RDC? On sait ce que les élections... L'essentiel des gens qui sont là, comme au pouvoir au Congo aujourd'hui, devraient avoir honte et devraient choisir de ne plus se représenter parce qu'ils n'ont rien fait de bon. Bonsoir Royambo. Bonsoir PDG Mayala. Nakamwende na moni ko balobi pariti na France. Bato à Paris, babenga babi bayoki Royambo. Beta mina concert à Fali mende na fucho awa kuto na cuisine. Est-ce que c'est beta Kamel wa iba bango ba million. Oh, Babeta Ruberwa. Félix o ayibi bango ba million babeta. Ava ba Robert. Et tout le fois. Il faut mettre trois fois, ba rebetier, ba rebetier. Oui, bonsoir. Klepen, hein? Viens, n'attendez voice oyo parce que plus d'une année, nous avons fait oyo Kochangai, au Salasine, mais nous avons réponse de mon côté. Nous avons presque en février, depuis février, en 2023 oyo, nous avons na message na komela yo na tindila fidèle qui nata na tindila tout roba na tindila Lisette na réponse moko ya longate. Alors nga na bloqué na côté à Vinanga na démarche même musala na koma bloqué même na ko sa na l'aéroport na lu comme ça na l'aéroport na ko sa na l'aéroport te passer na bloqué na compte na nga na ko chambongo te parce que so na tiembongo ba ko benda nga mbongo na nga la l'état. Alors on va faire oyo na yebité ba faire oyo ko changa. L'esprit a bien vient presque inanango to tourner au rond-point na lisolo oyo. Nga na ko pointer tous les mois na ko pointer tous les mois pour na histoire na yo oyo ko changa. Au côté nga na kata fait na kena na loba makam oyo so saki na loba pona yo na loba. Siko retour na nga na zo mona ozo sala nga et le côté pour na ko futa mongo oyo amande na mbongo oyo fo futa. Ozalaki d'accord ya ko côté la yo ya ko futa amande yo. Mais til lelo toujours que inanango toujours kota 2024 histoire oyo ezo silaté et comme ozonga mutu ezo bloquer nga pona musala nga na sala na lukata mbongo ba na nga balia na za bloquer pona histoire na yo. Donc il y a on a répondre na lobino bien na tindela faire tout roba na la réponse mon côté Lisette Angula na Blamenil na la réponse mon côté Fidèle Kinata na la réponse mon côté na tindela vie na auto tindela vie nani cousin na propre makila propre via Delbert na zo tile na zo réponse mon côté dans la lori ba proche na yo bien lek na yo tout roba makila na la réponse mon côté na tindela via Delbert na la réponse mon côté Fidèle Kinata, petit nayo, naza la réponse de mon côté. Lisette Angula, naza la réponse de mon côté. Nala ko répéter tout le temps, répéter le vieux. Fouta mbongo na yo, histoire à faire aussi. La ngana bengel yo pour na histoire oyo et à faire au kotanga ba danseuse. Donc na lingi to kende na yo, to benga ngai moko, ko pesa mbongo te. Et ça mbongo ya l'état français. Ko pesa nonga ngote. Et ça mbongo faut foutre dans l'état français. Lenga na ko pointer, naza la rendez-vous na février 2024. Na 2024 on a un rendez-vous encore. Moi, je suis pointé à l'objet de 4 séances. Donc, ce qui a foutu un bon banzela au Kanganga, et puis tous les salaires dans la ville de Kangambongo. Dans le salaire, je suis na mboko na poto les abananga, na ko futa mbongo te na makambo o na ebi mutu na makolote. Ça veut dire A à Z, na ça pour rien. Yo pour ça d'accord, yebite, clepé na ça pour rien. Na côté na faire o mo côté nga yo, mais c'est Kofi Olomide. L'esprit a bien, dans c'est là au benanga, tout si ça fait o yo ta futa mbongo na wana point barre. Merci. Klepen. Allô, bonjour, grand frère. Vieux. Merci Nao Salingaï. Merci Nao Salinga. So kanisi o gagné bitumba o gagné ngote. So oza Kofi Olomide oza Rambo. Ngape na za Rambo ya muke na ngo sikoyo po na vanda na yo. Lokola yo za Rambo, ngape na za Rambo ya muke na ngo. Na banga kayo te mena respecta kayo parce que ozali Kofi Olomide na wangani yango te na respecta kayo mena banga kote tango zalaki na besoin na ngai olandanga tina kino luka batu balukanga pona ko défendre yo na makambo ya solo na kote la yo
oyo kutu lelo nuira vi na nga na kenda ba tribunal wana mo ba 12 fois 13 fois na ba billet na nga moko na musala kutu nazokima musala tozongaka ba 22 ans na ba tribunal wana le lendemain nazosala te pona kokende ko défendre yo opesa nga eloko te opesa nga eloko te à part 500 na 300 opesa ngai à part wana opesa so eloko te mais lelo nga nazobenga ça fait 3 semaines ozoboya ya mango qui m'appelle nanga ce n'est pas grave so kanisi o gagner ngai te o gagner ngai te rendez-vous nazana rendez-vous le 15 na osala réouverture à dossier na rekomela juge na koyebisa que j'ai des choses à dire soko yebite olekinga mayele oza mayele mais zwa renseignement est-ce que likamuso bakati yango mutu akoki kosala réouverture à dossier soki azala ba élément nouveau yango nga na kosala so na sali yango te papa na nga la mukavie po na faire on ondima na pola te lelo nga nazobenga ozomona nga eloko pamba omona bapele na nga ozoyamba nga te lelo nakome eloko pamba vie nini yango kimutema mabebo mpona nini petit no asalisi yo ekomi siko bamandi me futaka yango ata ndambu ozosala ezalaka te me malamu na yo Koffi Olomide malamu na yo omoni ka ndenge elaki na badanseuse ne bandeli soko opesa bango ba 10 000 ba 15 000 basengaka yo na bamapangu wana nde obebisa ba million te yango mpe koyela yo 26 000 c'est rien pour toi mais loko oboyi kopesa ngo merci ngana otokoleka na bar ngana yo tokoleka na bar biso mibale ngana yo tokoleka na bar na kosala yango vouloir ou pas je m'en fous nazonga prison mais yo po okota prison place okozala oko regretter po na nini na solanga na leki nanga ojima te merci na osalinga na polite na non na polite ozomona bapele nango ozomona loko eloko pamba kinini yango oh Pina Mandolinga na répondre, mais Nazaï très occupé. Bonjour Klepen. En fait, Nanyana Lobaboy. Message na yo comme les bisous. Un message na yo comme les bisous. Depuis na Mandolinga na répondre, mais Nazaï très occupé. Na se libéré de lelo ya mon na selio audio oyopo oyokanga. Mais soué na ngeza ozaya ovanda. Kozaya hotelematiza ya ovanda po oyokanga pena bien. Place au tindagi, place au bateau, tanga iba kombo, tinde bango, au tinde bango, so zongeli pe bango, ba olobelo ke, ba komise la ki Koffi message na ote. Po tinde la Koffi so ke tala na WhatsApp, bon bato miso baza atatangi message na yo o monate. Bato nengo na bali, na mokili bato nengo na ba kome bele, ba kome pe bele. Mais Koffi so atangi message no mona pene sali sina ble ki atangi yo so zonkuna na WhatsApp na e mona ke atangi yango te ngalinga na lobelo boy oyoka penza poza important omoni yo ozale muto to ko ke na pick and boy te yo zali muto moko normalement ba tu fallait ba peso respect posa nokwa bana mais so bazo respecter yo te po parce que yo molimi ba respecter yo te place où tout na voice wana place où tout na siko place où na message comme le biso ya momoni to le ki sa message non ndengona te na respect tu peux répondre yo olobi na 2024 février on a rendez-vous. Donc, na audio na yo, so na landiango bien, so na audio bien, olingo faire comprendre mokili. Que oyo lobaki wana, les a faux témoignage. Oyo lobaki wana, les a faux témoignage. Ozana ba vérité. Oyo bandai ko mona Koffi nga bandai ko violer ba danseuse, de Koffi bandai ko maltraiter ba danseuse, yo bandai ko mona. Na faux po bimisa ba téléphone na yo, ou filmer ko zora mo ba image. Ou gardant na téléphone na ou gardant au pepo na yo moko pour le belango ni moi sino bozane à l'époque pour moi sino na minute yo atika ya moni ngai pe na linga pe na ba tenir yo rigueur te po bon ba vidéo comment ça là plus c'est zappé na ndenge
monsieur na loba au libéré bon on kota na tone la vie privée na wana panga olingara na répondre yo penza na marambo yo tsholoba lelo o tsholoba siko on zo répondre donc on le beli biso que oh ça la biona na faire ça ils a faux témoignage siko ndozo de loba ba vérité alors biso pe souci na biso eza o loba vérité au moins hier likambo esilanga na lobela Koffi Olomide que ndenge bakati likambo yo en tout cas otika bana oboete attaquer bango po ero ko attaquer bango ne mutu baro liya na ba réseaux sociaux banini tout ça là kolela baro laver yo na réseaux sociaux so tiki bango boye je pense qu'on dirait ko tika la besalité il y a lobela ngaki non monde to sali mes réponse ya Koffi Olomide répondant à loba monde sila to sali mes nzambalinga pe bongo te tout tourner na biso page mais lokola yo lingi ozongisa biso na makambo esi to tourner page ni toza mwana mobali en tout cas tozonga penza pour to tourner tozonga pena na page to tourner kapona yo na ningo lobby donc osala faux témoignage oya siko pour ya témoigner oyo mona opoza na ba preuve nango na portable no bien na mail ou bien na habité place ya obomba na oyo nyonso to mona obetela ngoni mwasino obetela ngoni ndeko na yo oza mama bana Koffi obetela ete obetela ni baninga na yo obetela mutu te même ba avocat na yo lobela bango te o gardant pour na yo moko yango ndoso ke koloba na mois de février le 24 souci na biso pe bato balinga la Koffi bazala rapé na besoin bamona clair na makambo bamona clair te alors yo muto omoni sa bango clair tant ozo kende na mois de février na 2024 mema pe ba élément nouveau posa important ezalaka maloba na yo na maloba Koffi te posa maloba na yo na maloba Koffi osepela na Koffi te vi na yo mobimba so ezalaka maloba na yo na maloba Koffi osepela na Koffi te vi na yo mobimba en tout cas mema ba élément nouveau yeba pe déjà faux témoignage bakanga na est-ce que on peut yebi quand même pour moto à pousser ça la voix sur na obligé faut ebiso pe likambo OK faux témoignage bakanga na mais sogeza ya solo ba okanga ote sogeza penza soza pena na ba biloko ba vidéo ba preuve ba nini tout ça là en tout cas nzimela ba okanga ote soki ozana yango te ozo risquer danger maman nazoloba na osalo menace te nolinga quand même pe na lobelo po baloba bapekisa muto alinga kende oyo esaki bapekisa ete oyo po lobela biso na ndimi te kozo sa menace oloba ikaka po parce que souci na obeza message na yo ekomela biso atuke ekomeli biso yango nga lelo na epona yo répondre au boy amando bapesi yo futa sache-le que refuta ngo yo moko ba aider na eloko te refuta yango yo moko moi je préfère à partir ya lelo banda ko économiser ba salaire bazo futa na mambo salaka banda ko économiser ngo pour aider yo refuta mande na o ba pisaki yo merci. Fire! De. Kichase le gose to bina kalimbe. Muparo na sindi we bina kalimbe. Davide muparo baso bina kalimbe. Afrika mo bina to bina kalimbe.